kotonga bondi melangai ezali mwana mboka na kombo ya ingénieur Willy Panzu pona ba travaux publics obanga te surtout bino ba gouverneur province na yo etonga makitoko et sa confiance na MBD construction. Après koyoka invitation ya mokonzi ya mboka pona benga ba diaspora nyonso baya kosala eloko na kati ya mboka na bango otala ndenge MBD construction efungoli pe ba bureau awa na Kinshasa. MBD construction ya mwana mboka consomo congolais benga bango mbangu na numéro 00 33 66 96 82 502 OP 085 27 04 795 Yonde Kozomi na Kinshasa Kimambangu na premier niveau na nouvelle galerie présidentielle kuna na local numéro 1 M13 Kinshasa Gombe Ozamu Pimba. La mote mokili mobimbe sengo koyeba ke vous allez belé au parleur bomoni mukendi liboso na bino mokolo moto nyatara ligorodo eza mokolo bima kwanza te elobi ebele papa mama oza kofanda wana tala biso lelo tozali na mama kitambala awa bandeko na ngai Christian Malanga bandeko mama kitambala de l'autre côté ya bangunza bobi ke azali moko ya ba mama ya tombola rabemendele ya kingunza awa na kati ya mboka na biso Kongo ekinda sango mokili bato yo kokuta naye pona nini parce que maman na biso bozali komona awa mama kitambala apesa ki ba message émission musuko salara na ye bandeko batala kango so batala ngote bolanda sous na haut-parleur boluka be émission salara mingi na mama kitambala apesa ka ba message kotelisa que mboka na biso azomona complot moko ya ba mboka neti Angola ba mboka neti Congo Brazzaville alors que zali bato moko mais ba complot ezo salema contre biso. Alors lelo na coup d'état oyo euta ko lekana ndeko Christian Malanga oyo rataki je moni comment est-ce que révélation ils toujours kobima que il y a aussi contact na bangolais et puis na Brazzaville pour na mboka na biso à travers likambo moko ko salema to solana mama kitambala awa yepa kopesa biso point de vue na e ingeta bandeko wana balbaki ingeta Fumukimbangu mais boni eko ki sa Fumukimbangu soni eko ki sa ingeta soni to ndenge ne pas bande comme ça bazo mitu na ba question mais ndenge nini moto ko pete boui na surtout na niveau ya bongo de jo asumaki au comité na besika ya bongo solo ba pe ingeta bato déjà ningisa ki bango mais nzoka nde ekeboye est-ce que na moment autre ça komona ba maman le rôle aye baza ko telema pona ko pesa elongi ya photo moko ya acteur ya film ba bisou bazo pesa bato ba mbongo pona ba kota na bandako c'est que bango nde baza na ba pouvoir ingeta za na pouvoir te nyoso wana to bango awa na mama kitambala mboti na matondo mbuta mukenji ta ona sato taisa bana nzambe Fumukimbangu elona ya kimpa ba danger matondo voilà pas ça danger mais mama kitambala ba sujet to sono ezali kilo trop nangonga oyo bato bazana posa ba yeba éclaircissement sur ba dossier on a un peu quoi annoncer mais tout ko zala nayo na butu na matanga mama kitambala tu perdre ya yonde ko ya mwasi mama kitambala bandeko basumi tu na boni baliwa kolanda na boye mama kitambala mwana uti ko kende ndiko mwasi uti ko kende likambo za nini nanya zobunisa mama kitambala poti nyongwa nani mama kitambala za na problème ya nani matondo mbuta eko kamusa nango batu to ko kamusa nango biso mais liwezala nango liwezala nango to mona pe bambuta mwana semi batika biso c'est que liwa ezala nango kaka azong sika lokumu ipata tapo teza volonté nzambe pote soki ezalaki kaka pona kisi to pona na eloko mususu mais alinga kufate c'est que nzambe wana tata mokena nyonso ye muka moni kazo molimo na pema na kimia tozong sika lokumu ipata tata pe to pesika ba merci na bandeko nyonso to o ba soutenir biso elongo na Fumukimbangu matondo mwa mukena ko partager ngwana po ko ba teli we uti wa fete sai ni po batu misusu ba mama kitambala moto kisi esa ndenga za bazolia batu Ota saka bana nzambe musa tata timso na sena moya ko bebisa omo na ngame mpena dimine eza yaya o ya bimisa nga na Angola o lelo mokili mobimbe yebinga na kutana kana mbasu ya gorge to na kotaka koma ye mutalongola nga na province Zaire ye na nga tina frontière solo ba bise kanga ba téléphone ba memo église ya bangunza ya makili kese c'est que tozongisa lokumu ipatata elongo na Fumukimbangu nzamba zo kompote kokufa ni wana eza deuxième tour ke libera Polibosa kufa kina mwanda na sambe lipone ya lamukaki. Oto utaisaka bana nzambe za bosolo bato bazana malukunga so batuni kaka fatu leka ya mama kitambala ba pesa ko ba message matondo mbuti. Donc kisi nyonso bomekaki ko pesa ye to azong sika ezaka volonté tata mokili matondo. Voilà, alors toujours
to pona bande comme susu ba yeba kite po ba yeba ki me bazaki komi tuna to zo mituna ndeko to pe boyo kinenga lobi grande sœur na ye ya motema ya ngone c'est là que maman qui tamba la émission mingi pe to zaki na ye zaki ko rater merci na bande ko nyoso to zala vraiment na butu pona ko pe ko lela to pe ba msuba za na musika alors maman qui tamba la mboka mambo to lekani nango bino moto pe bo so ba message mais olobaka ngonga moko boye mo makambo oyo na banano na ba message nano oyo zwaka matondo bakoko batalisaka yo déjà bandeza na mboka to matondo toyebisaka bana nzambe kongo na biso eza longi mais eza paradis nga nalobaka molimo na nzambe epasolaka moto nzela ekrelaka moto eloko esika eloko eza te ebimisela mpe moto miali kati na désert mais molimo na nzambe ekoki kotalisa likambo oyo ezoya na oyo esalami na oyo elingi kosalama seke ntango kaka totalisaka bato biso bakobenga soka mama mbiku dikutu te mama kitamba aza grand sœur mais naopesa oyo ezali message ya tata mokenda nyonso oyo azopesanga kati na mboka nanga Congo po te tomona signe ya drapeau tosala émission na yo drapeau na biso ya Congo bakati yango tomona Congo Brazzaville Congo Angola namona na leksango na émission tokoki pe ba 2 ans tokoki ba 2 ans mais siko tande makambo ko mosalama oyo ka totaisa bana nzambe ezali bosolo boyebi vérité mbuta matondo. Voilà, mais si vous avez une question, ingete salité pour nous. Te loko nga na otesa ka bana nzambe moni fumukimbangu basangisaka ete eloko otesa bana nzambe na part na ye il faut le ba ingeta te il faut aller ba bandeko boboto poto ingeta il faut aller ba bandeko boboto bondeko il faut aller ba bandeko boboto il fallait apa non n'expliquer eza nini yo ozi nzamba bapaya ozi na nzambe na bino ya bafri osangisi yango yango azwi fimbo akekede yo mona acteur akufaka ne bandela film po yemoka ndomo mbibenga acteur mais mboka na biso Congo eza sacré mboka na biso Congo eza béni même mukonza mboka na taisa bino tango to azana ki kongolo ya mvuluzi kimbangu oto taisa bana zambi zali bo solo boyebi vérité po te ba coup d'état wana na lobelango Congo Brazzaville na Congo Angola na lobango drapeau na biso bakiti na seto mona ki ba mbuta oyo utikotika biso Christian manang mais bakitaki daba drapeau na biso baso matisa lokola tata lobi nyonso to ezala ka révélé eza ne fête yango ekoza na fête mboka na biso eza sacré eza pe na kata ki kongolo ya fumukimbangu matondo imbuta oto tesaka bana nzambe oyo ezali bosolo boyebi mais tant quand même bachaki mwa kombo ya te lokwa bachaki fumukimbangu eza na bato ebele babimi na koma fumukimbangu mais bazo sala oyo ezali musala fumukimbangu te bakoti sima kama mabe bakoti ki kindoki est-ce que yetanga bela kingeta akenaki na nkamba totanga bela kingeta ngwana akeka biso bangunza seke totaisa ka bato ezali solo boye te Congo central bakutani pe na bambuta misusu bajupe totalisa bato ka eza bosolo boye bato bele babimaka ya makambo ya ba maître spirituel ka Congo central ka Congo central azui mabaye ingeta moto na ba américain pe bakenda ba koti ndusa matondo iloka totalisa bana nzambe balobi congolais to congolaise akoki kosala ndeko ne mabete omoni mboka oyo mutu nyonso tu akomeka ngo na coup d'état nyonso tu yayeba na bima na poisa pe mutu moko te o mupaya akolinga akota na kati ya mboka na biso po adondwa jamais na lobela ngo pe déjà na émission bokangi kutu na bi ata mupaya nyonso tu azali biso mboka na biso mupaya kokamba ngo lisusu te kaka ndenge mbuta fati o ndenge resi kaka ye wana ata bobeta bosali boye soki ye moka moni place oyo poete azwi muzito atie wana to azwi failo atie oto otasaka bato ezali bosolo boyebi vérité te mupaya te nga mona ba rêve ebele mboka nanga Congo eza béni eza paradis te to boyi mupaya na oya musane ka molile bima na poisa pote tata apesi biso mayele pe apesi biso makoki ya kobebisa misala nyonso daki ndoki bakisi ya bakadia pemba nga na yebi ke président aza oto lo banini aza na kata ki Congo pe basoda mikuso batambola na fumukimbangu lokwa ba nesi vanulité te ba nediomu pe nga na za centre banzoi yango mona ba okanga ka bangunya na beta bango na molimo mato ko bandeko ba komo mona mamba oneti lukuta balobaki 4e soki 4e président to 5e président lelo to mona ba ingeta eza ko lobama tout ça voilà ba mamkaka ebele mais yo talisi biso que mais maman qui t'a soko tala que mutu lelo kwa loba ingeta to loba comment voulu ce kimbangu fois ça ndenge il faut un exemplaire pour fumukimbangu aza mutu akimia fumukimbangu a sala buzoba te fumukimbangu témoignage ne kene mabete poti lelo yango to okumisaka kombango c'est que mutu nyonso to aya na nzela fumukimbangu il faut aya yango na bosolo na boyebi pe na vérité
po te fumuki mbangu abetaka oza filmu akekele na bamoma mosusu totalisa bato eza bosolo boyebi verité biso totalisa bato bata ya mbuta mwana semi mpe biso bangunza tozalaka capable ya kobalisa bandika to bamasase comme bobi oyo wana akutani na bavanturier mpe akoti na mabele oyo eza sacré eza lokwa ye mwana mboka ifo aya asangisa to kobunda ta bitumba na este me ya ye po ayosalaki rébellion na mboka na biso Congo akozwaka fimbo akekele akuta mpe kana bangunza moko na bamama ya mbikudi moko ya ntina te mpo fumuki mbanga kopesa éclairé te apa pesa yango na nzela ya fati totalisa bato oyo eza bosolo nde bazwaki motu wana mbuta wana na nzela baza koboma mpe bato donc bokoko na biso te bokoko na biso oyo esalama makila te bokoko na biso ezali oyo eseke ekuti pasi elongolaka pasi eseke ekuti esengo ebakisi esengo mpe bokoko na biso ezotalisa biso moi ebimaka mpo na moto nyonso mbula mpe enokaka mpe katani ata molili erumeli balobi sukasuka ntongo fo etala oyo tozotalisaka bana nzambe balobi molimo esalisaka moto berere te me nzoto esalisaka biso berere oyo tozotalisa bato eza bosolo boyebi verité wana eza baspectacle oyo bayaki kosala mboka na biso eza sacré mpe eza kataki kongola fumuki mbangu oyo tozotalisa ezala ye président akokufaka na o coup d'état moko te po aza akataki kongola mvulu eziki mbangu matono ngamo mpe natalisa bino na bino nazala lisu ya RDC mpe nazalaka lisu ya mboka na nga Congo mpe ya mokili mobimba matono donc makambo ave ya omona mpe bongo sikoyo makambo oyo tosolola na yo oyo toleka na bemission bato batala batala tosalango meme na Jérémie tosala bato batala batala me yango ekomi kokokisama te sikoyo ezokokisama me eza na efe te mpo nzambe deja refelaki ndeti nga grande sœur na nga akufaki avant akufa nalali nazolota grande sœur na nga akufi me naza mbongo te nakunda ye est-ce que totalisa bato eza bosolo boyebi verité yango balobaka biso bangunza ndoto ezalaka message monene na vie ya mwana nzambe nalamusi papa na betele mbuta na bitana naloti boye mais etiki biso na eloko te na maboko esalama mpe bongo mokolo akata motema esalama mpe bongo est-ce que oladi totalisaka bato ezali bosolo boyebi verité mais ntango ekuti biso na mbongo te na maboko lokwa nzambe arevelaki na quelques minutes moto ayokopesanga mbongo oyo totalisaka bato ya bosolo boyebi verité mais oyo tomonaki nzambe akokisi yango mpe alakisi bato totalisa te nga ndeti nga bandoto na nga to barévélation na nga moto akozala moto aza na Philippines États-Unis aza partout monde entier mobimba tokutani te na yebi soki atinda foto na nkombo na yo prophétise oyo banzole seke molimo ya nzambe epasolaka motu nzela nga avandaka motu mosu ayebisaka moni nga na Australie seke nga nde na voyageaki na nga na komi na Australie te totalisa bato eza bosolo boyebi verité eloko ezoboma biso na place todore oyo ezali ya biso oyo ezali kibonzambe na biso ya bopaya tobunda mpo na ekolo na biso mais eza kaka na biso moko oyo lisusu toza bayini biso moko oyo lisusu toza kaka bato ya malamu te nga na Avez-vous l'envie d'explorer le monde? Aimez-vous voyager? L'ouverture de l'esprit et de curiosité font aussi partie de vos qualités. Êtes-vous une personne polyvalente et organisée? Alors découvrez Van Travel Business, une agence de voyage fiable pour tous vos soucis de voyage. Van Travel Business est les principales agences de voyage mondiales spécialisées dans le traitement de visas et des itinéraires de voyage. Notre objectif est de réaliser les rêves de nos clients en minimisant les soucis de l'anxiété entourant le processus de demande de visa et d'itinéraire de voyage. Nous le rendons non seulement agréable, mais aussi paisible. Voici pour vous une offre spéciale Van Travel Business, ensemble avec ses partenaires universitaires et ainsi que les compagnies mettant à votre disposition les types de visas suivants. Visa d'études, bourse d'études, visa de travail, visa de tourisme pour les États-Unis d'Amérique. Van Travel Business vous assiste du début jusqu'à la fin de vos démarches. On vous accompagne pour obtenir les documents nécessaires au pays de l'Oncle Sam. Pour tout contact, appelez-nous au +1 31 72 79 65 86 +243 97 144 37 55 et suivez-nous sur nos réseaux sociaux sur Facebook et Instagram pour rester informés. Van Travel Business, vous ne faites pas que explorer le monde, mais vous les conservez à votre manière. Mais ezaka na biso moko isusu toza bayini, biso moko isusu toza kaka bato ya malamu te. Nga na mona président akenda ko signer contrat na Poutine, na Poutine. Ye muto eko bikisa. Inga etanga na zoba o nga na mona na rêve. Na butu déjà. O nga na mona eki ata 2 ans. Ingeta mesalami eki pe na ko salama. Pe totali sous kana Congo Brazzaville na Congo Angola mo ba fuite eza kuna ba pe bazaka ba yini na biso. O totali saka bato ezali bo solo boye bi vérité.
totalisa bato na oyo totalisa bato omoni meme ni basoda oyo biguerre oyo ezobunda na este nayebisaki yo naza centre banzoyi omona mpenake banzoyi ekoti na este banzoyi obimisa bangunya moko na moko tookanga oyo totalisa bato eta bosolo boyebi verité naza kati ya kinyongi ya banzoyi oyo totalisa bato matondo donc tokokanisaka Rwanda nzoka nde bangunda mpe bangunya na biso moko meme bangunya ya président Fati baza kaka na entourage na ye bangunya ne bazebele kana kata entourage bangunya na ye bazebele pote ngai mama Kitambala tata mokena nyonso alakisanga mboka na nga Congo eza longe eza bene eza paradis mekutanga siko na Angola mais révélation ya mboka na nga Congo eza longe eza paradis oyo ezaka très important tosangana tozala bomoko totombola koma vuluzi kimbangu pe mboka pe Afrika mokili mobimba eleka na kimia matondo mbuta. Voilà, alors vous allez un peu avancer ensemble de maman Kitambala. Alors question monsieur maman Kitambala ni ça la que mutu par exemple neti bakawana mutu azaki na ba kota ki obédience mususu topé mangoma mususu mais ce qu'il faut bunda pona mboko neti exige aka mutu vraiment il faut zonga na mamba bokoko ni ça la bongo mona même mutu ngo azaki kuna mais tout le monde deux faces mbala moko tant yo moko talaki image wana utali ndeko ndenga zalaki liboso pe ndeko ndenga komaki oroloba nini te o tota saka bana nzambe ta bosolo boyebi vérité nga ntango na tota na talisa balobi kingunza il faut yakama mutu abenga ngunza te yaza vwengunza te yaza muta katoliki o tota isa batu mais siko abimi na komba mvuluzi abimi na komba ingeta est tota isa batu eza bosolo boyebi vérité totala pe ba vidéo ezobimati tomona bango namoni bango teke na kamba namoni bango teke na kote na biso bangunza te mais namoni bayinoye na kati ya basango da babimisa président kala avant kutu makambo ebima ouais baso kobengaka ye président tout ça de banda obenge président parce que bango nde batie na erreur po mboka na biso eza sacré tala kaka Fati atia jour oyo to dore komba mvuluzi kimbangu mvuluzi ya bandombe le 6 avril mvuluzi kimbangu natikala komona ta président moko tatikala kosala ngo de eloko eza protection eloko eza protection ya mvuluzi kimbangu a reconnaître kibokoko na ye a reconnaître kibonzambe na ye o totaisa batuka eza bosolo boyebi vérité mbuta à reconnaître oza kibonzambe na ye à reconnaître ezali ye siko mutu à reconnaître na yebi te soki 5e président o bon ba baki ko bongisa mboka soki 10e président total sabato eza bo solo boyebi vérité. Donc le fait qu'a reconnaîtra wana de créer le roi protection les sous makasi ingeta ya mingi ya koleka jamais banomone te ingeta pour ça ba nesive ne douter te ne biongo dans la vie quand même il faut ça la rappeler moi na bazé ta contexte matondo total saka bala zabe ezali bosolo boyebi vérité nga penda na sepela na nga lolenge na botama congolaise po mboka na nga Congo eza longue eza paradis eza béni même atana voyager na bimi na nga libana mboka nazala ka mutema moto na zonga na mabele na nga poti mabele na nga eza longue eza béni eza paradis elo musu tokoki kotalisa kaka biso nyonso tout africain biso nyonso tout africain azana mokili mobimba c'est que to sangana to sala moko po to bunda pe to lela pa bandeko na biso o bazo violer ba mama bazo violer bana ba mininga misu bazo zanga bisika ko lala ko mona nzunga poto basali mulongo bazo kuya moko esenga ke to sambela pona kimia ekota na este pe bandeko na biso bazo o ezali kimia pepe elongo na fungimba. Voilà maman Kitambala to s'attarder ka wana te maman Kitambala to mba zali ngunza zali bikudi ya ndima na nyonso bokoki ko benga ye ngeta nganga ngeta tout rendi makaneka alors maman Kitambala to yé pe soupe côté pe ya ba traitement pe lisusu to yé ba traitement ils ont ba malade belé pe que traitera mais mama solo misusu pe to yo kanit ban nzoko wana est-ce que pe ban nzoko pe sila esila mutu abela nzoko ngeta esilaka mbasu pe esilaka eloko ekomaka mabe na mutu aza na nzoko na mutu aza na mbasu soki mutu azosalisa ye akangi vene te motema ntango esali moto yango esala pe mutu akufa fo kokanga vene si motraite mutu mais soki mutu awelika na nzoto vene wana ezomata ti ekoma na motema mutu banzolo bamotema moto akufi
eza pe na motu mosusu lokolo na ye banda eka moke moke lokwa mbasu eko former lokwa nzoko mais aleki batambo bisika ebele yango natalisaka bana nzambe soki oke quelque part omoni baobimiso biloko na nzoto eza magie pote tata mokei na nyonso aperaka oyo ezali opération sa cicatrice mpe bitumba oyo ezalaka na molimo tokobundaka na molimo ntango tolongi na molimo nde tokoya kotraite nzoto ata totalisa bato ezali bosolo boyebi vérité akoki mpe koleka na banzela mosusu me babimisaki bakotisi mpo ebele babimi na koma fumuki mbangu me bazosalela fumuki mbangu na bosolo te na boyebi te na vérité bato ezalaka ke moto abiki ntango moki après malade ezomi te matondo mbuta yo moko oza témoignage mpo na nga ata yo moko otindela nga bato ebele tozobikisa bato baza na bapostate babaka wana nyonso tu tozobikisa na nzela kaka efumuki mbangu mais aotalisa biso likasa nzete moto abiki matoni buta voilà sikoyo oyebiki batraitement mosusu ezalaka ke bazomona ke moto oki otraite boye babiki moto wana bato bazotraite banganga baza kokima to mpe bato voilà matondo nalingi natalisa boye bana nzambe po te to se comprendre bacomprendre mpe nalobi boye eza na ebele na se na moi ndoki na nganga babetaka dio cop lisolo pena mais moto akisi aza na capable ya koboma ndoki eza totalisa bato eza bosolo boyebi vérité zela malama kitambala malembe tokeno malembe toza na ndoki toza na moto akisi c'est ça ingeta twana de koma moto mosusu nasimbi kisi mpona koma na mbongo ebele nganga mpe pai nganga mpe sikoyo bandani bakoperaka sikoyo tokopona ingeta nganga na ndoki babetaka dio babeta dio ndenge nini yo oyi kozala oye peut-être na ka maladi oyi nango pa mama kitambala soki nazosalela tata mokeli te ezalaka na basine oyo biso mpe bata molimo tomonaka bango mpe bandoki bamonaka okobeta sini awa eyelakisa ntango yo de oki otraite moto omoni moto deya na sine non totalisa bato oyo eza bosolo na misu na yo ntango totraitera mpe moto omonaka mpe déjà ingeta matondo eza na bato ebele mosusu kuta azalaka ye okota me azwi kisi natika olokwa na kwe wana mais yo moto ozoteya to yo moto ozopesa message ocomprendre ke mukenzi na kati ya lopango na nga to na kati ya kilongo akoti na kisi nete me kisi natiki na poto mais sikoyo tolingaka moto ayoka message moto acomprendre atubela po soki molimo na tata etouche moto wana te ata bosali délivrance banda lelo ti lobi moto wana kozwa changement te moto mosusu mpe koki kokende quelque part baotraite ndeko no to na mbasu to na nzoko na maladi nyonso bazotraite mais sikoyo ere batraite bien lobi ekomi oya moto wana abengani yo to moto wana akufi seke bandoki ya libota na yo wana bango nde moto baye po te balimine ye mpe ye bakoki koyokana na ndoki ya libota na yo abemoyi wana te kaka maladi wana me ekumila mwa moke te ezonga nango to kotouche te esalamaka bongo mato donc omona moto atouche lelo lobi sikoyo nga mama kitambala nga sikoyo mama kitambala yaliaka ndoki sikoyo ingeta oleli yango fort te il faut bato bacomprendre bien matondo moto akisa olia ndoki alie pena alie oyo totalisa bato eza bosolo te ndoki na butu akomi grand maître mais na moi ndoki azaki zengi eso totalisa bato siko soki akutani na moto aza akisa kodame ye po ye makambo nyonso tasalaka na butu kindoki eza lokwa code po eloko nga atalisa bana nzambe ingeta eza lokwa malaria nde moto ayokaka motu mpasi aire moko boye mpe moto abeli tifoide mais soki ayoki na ye kolia biloko ya nzela te lifoide tana esani ezonga oyo totalisa ndenge mona kindoki akozala tikine kindoki avant esika moko boye asanti nga mpe nani naza boye nazalaka na bana misala na butu nazala pena na baavion akobetaka code kankankan azongi miso na kindoki esolandi mais mosala nyonso tu bango basalaka ngo na butu misala bakadi ya pemba mais sikoyo mutu nganga mutu abakisi aota boyebika yo mutu wana aza mutu abakisi mpo mutu aza mutu abakisi akangaka nzoto akangi nzoto na ye akokozala oki otalise quelque part omona mokenzi awapesa oka mokongo mais aotaka ka elongi boye ingeta mais sikoyo na nzela biso fumuki mbangu na kotourne se yo mpo biloko ezali ata moto akisi nabalola yo ototesaka te eza boso boyebi vérité te nakobalola yo totalisa motu eza boso oyebi ke ndoki ingeta nakobalusa omoni motu akanga nzoto okozala obeti ye na ndenge ya mabe est-ce olandi po biso mpe na nzela kingunza makambo mosusu molimo etalisa tokanga mpe bato nzoto na traite mpe mutu na sisi otraite soki maladi ezalaki ya butu nakangi ye
nzoto Pour retour po nyonso to ya et mabe revenir. ezonga te Ok. po tozosala mosala tata mokili na nyonso na bosolo Ouais. bato basalaka abikisi mutu abwaki so eloko wana libanda mutu anyatia ye azongi bato bazosala na nzela fumuki mbangu te me nga naotaisaka bato ngai mutu abakisi na balolaka ye na baloli yemba moko te na baloli ye ototakisa bato eza bosolo boyebi vérité sikoyo mama kitambala sikoyo ya côté ya dans le but que mutu ya kisi aya bomaka ndoki c'est à dire que c'est un peu na niveau likolo par rapport ya ndoki po aza na puissance koleka ndoki totakisa bato ngai ndeti nga mama kitambala na bokola bebe asimo na ndako nanga azoloba bebe asimo eza na ndeko mwana jeune fille biso bato tomitunaka mingi mission na ngai ezali nini na mokili tala na buku oyo nzambe apesi barevelation epai ya mama mayuku ndinga Yvette awa maso papa Kimbangu alobaki ezali na kati okoyeba tina nini oyaki na mokili na livre oyo ekomami lolenge kani kokota na ndaka na yo topinga biso 243 89 29 36 668 ndeko ya Kongo na buku oyo okoyeba na baloli yemba moko te na baloli ye ototakisa bato eza bosolo boyebi vérité sikoyo mama kitambala sikoyo ya côté ya dans le but que mutu ya kisi aya bomaka ndoki c'est à dire que c'est un peu na niveau likolo par rapport ya ndoki po aza na puissance koleka ndoki totakisa bato ngai ndeti nga mama kitambala na bokola bebe asimo na ndako nanga azoloba bebe asimo eza na ndeko mwana jeune fille na ndeko bokwa na ndako aliaki ndoki depuis azaka na 8 ans mais ntango akokisi 25 ans na kindoki na ye akoki kovanda boye abaluki mama kitambala mais abimi mpe kuna balobi bamoni mama kitambala apumbwe mama kitambala ndenge ezaka ndoki apumbwe atika poso te esalama na ndako na nga soki azwi zemi ya kibomoto boye ezolongwa soki alingi mobali aza na mofa koma pacte ezosalaka bongo mais mokolo oyo ye alekaka na délivrance ayambolaki c'est que nyonso to ezalaki malamu elongo na fumuki mbangu mpo te ngai namona makambo wana beba 6 mois baobima na mama 25 ans. Est-ce que lundi bébé à 6 mois le quoi est-ce bébé 6 mois naki ndoki mon grand maître na bango lisi mobali bébé sa mobali bébé sa mobali ça la papa maman ça va papa maman manzanja matondo o dote ça va nzambe za bosolo boye voilà donc bébé na incarnation bébé wana mama na ye eramoni na kibomoto boye bazemi na ye soki ezwandi fo limwa nde ake kosenga siko na mokili na bango alobi ngai na mokili na biso bato bazoseka nga ne lisi faire alobi na koti na kati ya libumu na lokola mwana okobotanga mpe lokola mobali c'est que tamu pa yo memi bébé wana soko zaki likango mama na ye soko bimi bébé na kozelo kuna ye biso esiko koti eza mabe na nikola ndela fumuki mbangu ingeta matondo esalami na soyo na burango c'est que bébé na mobali na ye totalisa bato bébé na mobali na ye oh totalisa bato eza bino pe boko déranger te bobi te maman lali na bébé na ye balobi balobi tangu ndoki ozosalela délivrance yango balobaka soki ozosala na mosuni okokoka te mais soki osala na molimo okoresi mpo ndoki ate ozosalele délivrance mais yebaka yango aobetaka biloko na ye oyo totalisa bato eza bosolo boyebi vérité. Alors maman kitambala bobi sûrement na papa na ngai bisanga que abi ba ebisa kindoki si la raté me dimunaka est-ce que n'importe c'est-à-dire abi mwana abi kindoki si la raté me dimunaka il faut ressembler la mingi pour na dimunaka puissance na wana c'est l'ondenge ba ebisa ba wana ba église mais maman est-ce que vraiment paye ba pasteur tango lo baboye mais est-ce que ba pasteur surtout ba mona bango te nesinga penza kota kingunza bataki mpeve kindoki zate non ça va être bosolo boyebi vérité même ozala ndoki na kati ya ndako na eza nango je mokie oyeluka nango mpe délivrance te mais okoki kokei kaka même oza na poto même oza partout soki okombi ata na coin wana otie loboko boye zelo etikala oye na coin otie loboko zelo etikali oye na coin otie loboko ozwi lokwa 4 coins voilà obimi na entrée ya porte na yo olokoti sous zelo opesi obengi nga na sambeli yango non oyebi so sokola ndoki na aza na komi ndoki zoba so ndoki azana ndako na yo akomi ndoki zoba yayo kwa omine ndako na yo kangi yango wana omonaki ke safi ata bakangi ndako yesu ko azokita 17 mètres esika oyo amoni pouvoir eza te abimi yeba mpe ntango ozonga 7 mètres ntango okota na yebise mpendaki safi outi oluka andimi po tokomisa ndoki zoba mais lokola mwana wana azalaki na ekele mwa tata mokeli te ye nde totrikaki ye tosaleli mpena bapriere mpenza
akenda tokunde pe boye te totie mutubu ya zongo su Safia te mais Safia le quoi voilà délivrance qui a somme mais le quoi la Safia azaki oyo nzamba kieli ye balesa ke kolesa nde to longole we ça esprit wana ezali kati na ye mais mwana na ye aleka na ba prière bino boyebi que non Safia kuna lali na bébé azomelisa bébé na ye bébé le mwana 6 mois nzoka nde jo totalisa bato mama na ye kutu ye moko akei na registre na ye te so na bengi yango bien pas que kozwa biliette mais ndenga tia pointe boye pointe ne oyo ezobima te ye moko mama bango voyager ake na aéroport abaluki defa bato nyonso tu baleki comme yo tovanda na sidadi ya yo za congolaise bongo nde oza na document nga na yebi so bokangi mutu na pays na de nationalité bakangaki akota prison mais bango mpena batiki emati ye babimisi ye bazode mutu mpe ezongisa esusu oyo soko nyonso tu wana ye moko mwana na ye andosala chéri na ye alingi te akende bongo nga kutu nga mo mpe bataka nga ti mais to nate bango bamoto noko na ya kotika mbongo na banki tangi njeza mulane oyoka bandi beba si mwana mama veseka baoswana na chambre tika mbongo tiyu butiki na bango kuna baomona biloko nzoka te dato silisi na jire na kombo fumuli mbangu 6 mois zokisa mbongo tiyu toteza batela bosolo boyebi verité mais ngai nakomisaka bandoki zoba okoma okota pene na kati ya lopangu okobake nga mutu nakanga mukendi oyo eza bosolo boyebi vérité matondo mukendi voilà tokomi na suka ya émission mambo oyo osali mutu mpasi bandeko na ngai bébé 6 mois tout ça wana tolobeli kote ya badélivrance kote ya baka ebele mutu akokrake yo bato mosusu baose retrouve mpe na baka mpe boyeta mosu ayebaka te alobi ke non mais mona na bota ou bien nyama moko naka na ndako ou bien baphénomène azokutana yango ebele bandeko ebele babengaka biso baka eza ebele mais kote sikoyo ya traitement boye sikoyo ingeta matondo bakisi eza toujours ingeta bakisi ezali toke na kobeta sete kote ya bata prostate même mutu aza na cancer ya prostate même sonde batia ba sonde même nano bandi te benga numéro mama kitambala zwa bakisa mama kitambala ozwa bimiangu ya 5 jours oyo totalisa bato ezali bosolo boyebi vérité toke esusu na kote ya diabete tozala bakisi na biso ya diabete tozala bakisi na biso ya myome tozala bakisi na biso ya vibrone ya nyokankau ya chauffe matrice mabota nyonso tu moto abota nanu te tona moto abota topesaka bango traitement oyo ezali complet mais moto ona na bota te bakisi na ye esengaka ntango tozotokisele bakisi azala na nzungu na ye ya sika oyo tokotalisaka bana nzambe eza bosolo mpo bakestion mosusu bato bakotuna émission boye kosala bien mpo tocomprendre eza mpe na bato ebele asomi nzungu ya sika oyo natokisela yango bakisi ya bato nyonso tu te asolandi matondo oyo mpe tokotalisaka bana nzambe ezali bosolo boyebi vérité tolobi mutu nyonso to aza na ka ya maladi na oyo tolobeli na oyo tolobeli te numéro na biso yango wana eza fiche abenga surtout kota bamibali mpenza o force mpenza eza te oyo nde naza boye peni nange komukuse mama kitambala mpenza azozongisa yango elongo na fumuki mbangu kozongisa bomona babete okeye musonga mutu na omase te nga to napesi kisi na nga nde ezozongisa kuna foluka mama moko masaka ye bien te ye moko totalisa bato eza bosolo boyebi vérité eza na bato ebele baza na baproblème ya perte ya mémoire eza na bato ebele baza na baproblème ya bacancer oyo ezali oke o cancer ya makila cancer utérus toza na kisi nango 2 semaines ezala opoli déjà na se biloko ezobima bamakila ezotanga wana bamailo moko ya chokolat tolobi 2 semaines otémoigne mone na mvuluziki mbangu c'est que totalisa bana nzambe ko esusu kote ya bato baza bamari de nuit bafemme de nuit mpo bayaka na balolenge ebele toza na bachukululu toza na balupemba toza na babilwazi eke na koningisa 4 kwe ya motu oyo ekangami oyo totalisaka bato ezali bosolo boyebi vérité nayebi ke batémoignage eza ebele omona mpe ndeko na biso mosusu awutaki lwanda ayeki ka posa traitement mais atémoigne oyo ezali monene na fumuki mbangu c'est que nayebi ke na nzela fumuki mbangu bato bazobika bazokangoma mbuta mokenzi mato voilà bien dit merci beaucoup bandeko toyokaki mama kitambala tosoloni mpona mambo ebele vraiment mokilo eza na mambo ebele bandeko na ngai yoyebi ke bopesi chambre kitoko bodisposer chambre mpo so boyebi ke non mobali na mwasi bokopesa bango jamais chambre na ndako na bino boyebi ke bebe aza na yebi na eloko te nzoka nde bopesi bango chambre ya nuit de noces mama kitambala omoni makambo ebele matondo
Voilà, tokomi na suka bandeko numéro ya Mama Kitambala ezali wana pona ba question mingi botu na biso numéro na ezali wana. Alors Mama Kitambala tokomi na suka message ko ki opesa ingeta matondo ya ba pendeni est-ce que ba programme depuis mardi vendredi tozali na commune en Sélé mais ozwa mutuka kinkoli bakitisa na arenganda CC so commune arenganda CC presse yango biso tozana venir sima avenue Ngamayo numéro 10 Neyambaka mardi vendredi kobanda 9h30 12h30 tokati mardi vendredi eza pona bataki sasa nde nayambaka mais na bato tosola na bango na nzela ya téléphone chaque jour nayambaka matondi. Voilà ndeko moko tunenga question ndeko mukindi mpone Mama Kitambala yetizaka mungwa ingeta matondo fumukimbango asali 30 ans na prison banoso peleka mungwa na maye matondo mo babimisi na moi bazwi batalisi pena soleil bazwi pena pilipili batie na miso c'est que biso o tata mokeli na nyonso apesi ndeti ngai moko tamzaka mona muke na kosambela memi mai na sambeli huile mutapakola biki siko na yepe na njira fumukimbango atalisi nga mungwa pe mai ote mungwa na ngai pa bayini baluka ba masasi bobi po ba soda bazwa kango ba général ba colonel ba balobi bitumba bakenda kamena ba muna ba masasi ya bongo te o mona tango asisi ko bwaka ba service na lali alobi na armée nde na tambola na tikala komona masasi wana te nga na betaki bato c'est que tota isa bato ezali bosolo boyebi vérité tenga na osala huilité na osala parfait na osala mai na biloko bokoko oyo tata mokili na nyonso atalisi ngai même ata tsukulu na biso ezaka biloko bokoko oyo totalisa bato matondo. Voilà, bien dit Mama Kitambala bandeko tokomi na suka mukolo konyata ligoro déjà mukolo to komi makwan to koyeba ngo après au parleur yabino bo s'abonner massivement salutations na ba maman nyonso vous allez kotala biso ba maman vous allez belé ba maman Lukoki ba maman Brigitte maman Nanosoki maman Nano soif de servir les autres maman Bibi chez vous nous tout possible bambote belé bambote na baya l'équipe est assurée par ingénieur Ampère merci à la grande équipe que ya Mama Kitambala nyonso bandeko nyonso la kibiso ma question est bien dans les commentaires vous s'abonner massivement au prochain numéro ciao. Nina témoigner nzambe ya Mama Kitambala ya Mvulusi Kimbangu batubele bazako seka balobaki na kukufa nzambe ya Mvulusi Kimbangu ya Mama Kitambala abikisinga bayini nanga nyonso bakwei na soni bango nde bato bakufi bazidami na mosala na nga bafamile na nga oyo nyonso bato ya mokili bato bazalaki kotiela nga motema mabe bango nyonso bazingi enga na biki na telema ya familia so veio aqui do Congo para fazer tratamento no Mama Kitambala e agora estou bem, estava morto mas saí do hospital, agora já estou bem, eu vou voltar em Luanda, vem vocês todos no Mama Kitambala, vão receber as coisas também que eu recebi, assim amanhã eu vou voltar em Luanda, você que tem problema, que está doente, qualquer problema que você tem, não fica em Luanda, vem aqui no Mama Kitambala, vão te tratar, vai fazer oração para ti, vai ficar bem. Natural.